ingeta la famille, ingeta, bokota. Kanenge toyeb sarabino toujours et encore, étoile Nines TV, ata soki bo mati, ata soki bo kiti, ata soki boza na bakanda, ata soki boza na bakanda te, ezalaka musala na biso ya koya ko informer bino, ezalaka musala na biso ya koya ko salela bino ba analyse, ezalaka toujours et encore musala na biso ya koya ko pesa batoli kaka ndenge ezalaka na ndenge moko ya kitoko, na ndenge moko malamu pe na ndenge moko ya gu penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi sur notre chaîne, bien sûr, Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga na majabu rafiki toye lisusu kandenge toye sarabino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate petrotikala koyate. Donc chaque fois que bomo na kabiso seke ya koloba izalaka bino moko bomoni boyebi bino moko mama Étoile pe azalaka na musala mususu asalaka azalaka pe mama ya ndako. Donc soki na moni ke ya koloba ezate moyana ya kofongola kamera nanga ikotikala kozala te. Bandeko nanga lelo toye awa na dossier ya majabu rafiki pasi pe mawa mokili mawate pasi ya makasi kolela se kolela bandeko nanga kande na yebisaka bino soki makambo ezosala pasi ezalaka toujours malamu toye tolobi ke no makambo oyo ezosala pasi. Soki pe makambo ezosala pasi te ezalaka toujours et encore malamu toya koloba lisusu ke no makambo oyo ezosala pasi te ezalaka toujours bongo. Avant ya kokota na mozindo ya sujet na biso ya lelo ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosta la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoyi na pesi bambote na mama Lisi pitu ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote kandenge zalaka na ye moko la parisienne ya tongo madame Judith Diampo Visa bambote nanga na famille NM na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas tonton national Amos Kazadi. Voilà la famille, tozoti la bino moi sport moko to landango na na bukebi et après na kozonga sima pour na continuer analyse na biso. Tolanda et on se retrouve juste après. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile ye salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama ona ba problème ye mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache,
5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Quand on est sarabino, battez la santé na yo. Soki oko batte la santé na yo te, mutumoko te, arotika la ko batte la santé na bino. Bande konanga to epe lisusu ko informer bino que non, ndenge zaboye, Gavker azawana pe, pour na ba femme porteuse. Toyebike ebele ya mibali lelo oyo, alingi na ye ko balate, ne azana posa ya mwana. Azana posa azala na mwana. To ezalaka toujours na ba couple mosusu peut-être mwasi aboyi na ye ko bota. Mwasi aboyi ko bota, mwasi na mobali me bazana besoin ya bana. Alors na Gavker bazana basi o tolobaka ba femme porteuse, bango bakumbeli bino zemi ti mukolo bakobota bino bo récupérer kaka mwana. De l'autre côté kanenge ezalaka pe na ba couple mosusu bandeko nanga incompatibilité ezalaka omona peut-être bozo meka kozwa zemi ezoya te bo meki na ba sens nyonso zemi ezokoka kokota te. Pourquoi? Parce que incompatibilité entre papa et maman. Alors Gavker aye na ba solution ya makasi ya kolobaki bakoti kobimisa maki ya papa bati yango na libumu ya mama bati yango na matrice ya mama pour que maman a concevoir na ndenge ya bongo na bandi ebele ya batu bayebi ndenge wana mingi tomona kango epa ya mindele. Sikoyo Gavker ayeli bino pe ba masolo wana na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille toyeli susu pona ko souhaiter mo ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer l'anniversaire na bango mukolo ya lelo. Kane na lobaka toujours ko célébrer anniversaire et ça la toujours et encore li pamboli. Tant de personnes baza lisusu na biso te ebele baza ya kokufa ebele toyebite nini ekomela bango nini ekotela bango mais yo oza na bomo yozo lobozo tambola yango bandeko nanga kumisa nzambe tombola nzambe moi action de grâce na yo ezangaka te. C'est ainsi que après cela kende kodunda kende komela kende kolia komela kolangwa pete liaka célébrer anniversaire na yo yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kande tolobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazoya lobi kuna nazokende te. Matanga ekotaka na ndenge nango na cadre nango na système nango yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso o bakufeli mama bakufeli papa tata mwasi mama kulutu oncle yaya toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. La famille Étoile Nines TV ezalaka chaîne moko commercial ozalaka na posa ozalaka na besoin tout ça la yo moi publicité ya musala na yo salaka ya business na yo ozalaka nango ozalaka na ba boutique d'habillement osalaka ba maquillage otekaka ba maquillage ozalaka na nini o nyonso otekaka ozana besoin ya clientèle à malunga. En tout cas contactez biso Étoile Nines TV toza wana ba numéro na biso eza na sima na biso kande bomo na kuna nde ba numéro ezali bokomela biso bobenga biso
eko sala biso malamu mingi na oloba kobenga pona business kobenga ngate keno oba notuna nga mama Étoiline na moni titre bolobi boye yo landa émission avant bwana rotuna ka biso s'il vous plaît bolanda émission Olandi émission du début jusqu'à la fin pour que vous comprendre le message eza nini. To boy ba makambo wana keno bozwaka, bolanda ka émission na bisote, mais mitu nezalaka ebele. Na moni bolobi boye na titre siko yo landa émission oyeba nini bazoloba na émission wana. Ba numéro to tie wana eza ba numéro bo benga biso soki oza na besoin ko tia business na yo chez Étoiline Nest TV. To oza na posa oyeba makambo ya Gave Cœur. Wana nde bokoki kobenga biso to kokomela biso ekozala malamu. Kobenga biso te keno nazoluka mwasi awa mama Étoiline nazoluka mobali te na yaka kosala ba émission s'il vous plaît naza mama ya libala naza mwasi ya libala mama ya bana alors tant ndenge to mipesa ka respect biso nyonso to se respectaka ekozala toujours et encore malamu mingi voilà. Tokota na mozindo ya sujet na biso ya lelo bandeko nanga ka ndenge tolobaka toujours soki ya koloba tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen koya ezate pe tokotikala koya te ezalaka bongo pe ekokendaka ka bongo na système moko ya bien voilà lelo toyeli bino bandeko nanga majabu rafiki na bandi ba o déjà balandaka mama Étoiline balandaki lobby émission on a salaki ezalaki ko concerna concert oyo bana la rafiki babetaki mitu ezalaki ebele bato ebele bazalaki contre ya concert wana balobi bana rafiki baza bana mike pourquoi koya ko exposer bana wana na bandi na salaki mwa analyse nanga na pesaki mwa point de vue nanga ka ndenge zalaka na makambo nyonso point de vue ya mutu nyonso zalaka toujours important et zalaka toujours nécessaire na pesaki na moni pe la ba commentaire quelques personnes pe ba pesi ba point de vue na bango batu mosusu kane ba mesana na bango ko finga bayaki lisusu ko finga biso tozata kuna te lelo oyo to ya ko vanda to ya ko mona bandeko nanga mituka oyo papa oyo Bondo na mama Myriam Bondo oyo baye ko pesa bana ya Majabu la famille mituna eye mwa ebele na moni mwa quelques commentaires batu pe babengi mama Étoiline balobi mama Étoiline yo za mutu moko opanzaka nteke yo soki osali émission ekendaka nango mokili mobimba moyen okota makambo oyo ezate parce que makambo oyo tokomi komona ngo eza lisusu clarté na ndenge nini pona mituka oyo bapesi bana. Premièrement avant na kota na mozindo na ye koloba un grand merci na couple Bondo Papa Roy Bondo na mama Myriam Bondo, un grand merci pour na musala obo osala Zambe ya lola oya fongolaka ba finance ya batu Zambe ya lola oya pambolaka a continuer toujours ko pambolaka bino bande konanga na fongola moi parenthèse couple Bondo ezo sungaka bana Majabu te tomona ki couple Bondo esalaki descente na Goma bakendaki kopesa bambetu bakendaki kopesa biloko ya kolia ba blanket bilamba basalaki penza descente bandeko nanga tomonaki ba pasteur Mike Kalambai bazalaki kuna ba sœur Osini Kaiba bakendaki en tout cas équipe ezalaki ebele o penza bakendaki grand merci vraiment na bango pona musala oyo bazosala tokota na makambo na biso mwa mbutu kokota na makambo ya mituka tomoni biso nyonso toyebi bana Majabu baza bana mike. C'est connu de tout le monde que mwana akoki ko banda kokumba mutuka à partir de 18 ans. Soki mwana komi adulte. Nde azana droit ya kokumbaka mutuka. Mais moins de 18 ans, mwana akoki jamais, au plus grand jamais, kokumba mutuka te. Quel que soit na Congo na biso, quel que soit na ba pays mosusu, ata o tobengaka na ba pays développés, mwana akoki kokumba mutuka à l'âge au moins de 18 ans. Toye komona awa Majabu aye kopesa bana mituka, toye bike bana wana bazana ba parents na bango. Mais mituna ya ba Congolais ezake pourquoi couple Bondo esombelaki ba famille wana to bana wana ata mapangu te.
ba préféré ba pesa bango mituka. Bande konanga na komona pe na ba commentaire moi ebele, il y a de ces personnes au baye balobi que non, ba mituka wana d'ailleurs na Dubaï eza na $4,500. Batu balobi bongo na ba commentaire, ka ndenge boyebi Congolais aza mutu moko azaka mutu moko tuko ya keto. Congolais alingaka te bolamu na bavi ya batu. Congolais soki batu ba osala bolamu ya muna kaka kote ya mabe. Alors, batu ndenge bazotuna, pourquoi basombelaki bango ata ba mapangu te baya kosombela bana mituka? Parce que mapangu bandako ba famille bakoki kovanda. Ba famille bakoki kovanda, ba parents bakoki kovanda. Toyebi ke eza na ba parents ebele ya bana majabu o baza ba locataire. Mais soki peut-être ba pesa ki bango bandako balongwe na vie ki locataire na bana ti bakola ka bayebi ke ba mbongo le ba papa na biso ba futaka loyer, l'essentiel toza na bandako na biso. Bon wana eza moi ba suggestion ya bato. Yango nga pe na ekokota na muzindo na ekolinga kosala moi analyse. Avant na sala analyse na ekotuna pe ba téléspectateurs ya Étoile Nines TV. Bande konanga bino bolandaka nga ba papa ba mama, bande konanga ya basi baleki nanga ba yaya nanga. Est-ce que Majabu Talent, Majabu Rafiki, couple bondo et salaki bien kopesa bana wana mituka to basalaki bien te? Ba réponse na bino na ba commentaire na boy bo benganga. Bo salaka ba commentaire na bino soki oyebi na yo ko komate, gloire au Seigneur on komana yo te. Soki oyebi ko koma, salaka ba commentaire na yo, sala ba point de vue na yo na ba commentaire et ko sala biso malamu. Selon ngai, oyo na osala analyse selon nga. Na boy ezala te ke non, Mama Étoile nde alobaki te. Awa, c'est l'analyse selon Mama Étoile. Bandeko, selon ngai, eloko oyo penza na koti koloba, eloko o penza nga na koti kokotisa na mozindo, eza que, bon, peut-être na kote ya Majabu ba monaki ke, ekozala bien basalela bango mituka, pona déplacement. Pourquoi? Parce que, bino moko boyebi avec Majabu, ba événement eza moi ebele. Ba événement eza ya mukete, eza ya ebele. Alors, peut-être de leur côté, ba monike, ceux qui baza na mutuka, côté ya déplacement, et kozala moins passable, et kozala moins facile. Et kozala te ke non, bon ke nozwa bana, bo sala boye, mais ceux qui baza na moins manifestation moko boye, ba koti kopesa kaka heure. Ba yebi ke, heure kingandi, il faut to sala boye, heure kingandi, il faut to kende boye. Bakutani mbala moko. Et aussi une chose, la famille. La fongolana nos parenthèses. Je m'excuse. Tout le monde a qui bana Majabu tangu. Bakomati na finale na bango. Bapesa ki bakado. Bakado o bakenda ki kopesa bango. Biso nyonso ezala bino ezala ngai. Totikala komona ngote. Balobaki bakado o bapesa bango ezalaki premièrement ba bourse. Ya kolobaki bana bakotanga ka université. Couple bondo et si ezu bango déjà en charge. Donc bango ba parents bataki saba na école primaire, ba o baza na école primaire, tango ba okoma na secondaire, na moment o ba ko décrocher ba diplôme na bango université et kozala nde Majabu akozwa relève. Wana ezalaki cadeau o biso moko to mona ki biso nyonso. Mais o etali cadeau mosusu. Balobaki bazo kende kopesa ba cadeau na ba famille na bango. Biso nege toza boye toye bakate ezalaka kado nini oyo Majabu epesaki les 5 premiers gagnants ya Majabu. Bino na biso toyebi te kado nini bapesaki bango, mais selon ba rumeur kake nenge kendaki ezalaki ke kado wana eza kopona koya ko protéger bana baboyi ko exposer bana. Toyebi biso nyonso Congolais azana motema mabe. Siko kane batu baoloba makambo ya mituka, batu bazoloba makambo ya bandako, toyebi te. Peut-être Majabu bakado oya pesaki famille. Peut-être que zalaki bandako. O Majabu apesaki ba famille ya bana Rafiki. Qui sait? Toyebi te. Toyebi na biso te parce que nenge toza boye. Tolinga te. Papa Roy Bondo na mama Miriam Bondo. Bayebi ba vie ya bana wana ba vie oyo ezoleka na ba famille na bango.
soki baliaka te, soki baliaka na pasi, soki pona futa mbongo Minerval ezalaka ya pasi bayebi tout. Bayebi parce que avec déjà to tia kaka mutuka wana soki ezana ba $8000. Avec $8000 déjà na Congo na biso okozwa mwa ndako na yo ya bien, eza ya kofutela te ya kosomba ya yo moko komi kovanda. Mais soki bango bakondima babimisa ba mbongo wana, cela veut dire que couple bondo esi se rassira déjà na ndenge ya bana wana bazovanda na ba parents na bango. Eloko kana ye kosenga na ba Congolais parce que toyebi déjà bato ebele bakomi koloba keno makambo tozomona ngo clarté, eza clarté, il y a quelque chose qui se passe, eza na makambo moko ezoleka na kati ya molili. Congolais azalaka toujours mutu oyo amonaka kindoki place nyonso, mais kindoki oyo peza bino bozalaka nango bomonaka ngo te. Kindoki oyo bino boyaka pona kofinga kabiso bomonaka kindoki na bino te, mais bomonaka ka kindoki ya batu oyo baosala baninga bolamu, yango nde kindoki bomonaka. Congolais olie oya ko encourager couple bondo, olie oya Congolais kopesa ba félicitations na bana wana, mais Congolais musala na ye eza kaka ayaka ko décourager baninga, ayaka ko loba biloba loba. La famille totika motema mabe. Ba mituka wana bana wana bakoti ko kumba mituka wana te, mais bazana ba parents, bazana ba grand frère ya ba famille na bango. Donc ndenge za boye. Soki lelo couple bondo ekoya kosombela bana wana mituka, cela veut dire que bipai ya kovanda eza nango assuré. Donc baza déjà na ba place na bango ya kovanda ya bien, baza na bisika na bango ya kolala ya bien. Yango bomoni lelo o baye kopesa bango mituka. Eloko kanga na kosenga peut-être na couple bondo eza que bakado ya bongo ekozala malamu kasi balasima ele kaka na ba télévision te, ezala bakado moko o bokopesa a huis clos pour que bana wana bazala protéger, parce que Congolais azaka na mutema mabe. Congolais aza mutu ya mutema mabe. Tomonaki awa couple bondo emema bana wana na Dubai bakende kosepela. Kaka bino olebo ya ko encourager couple bondo boyaki koloba biloba loba. Boyaki kosabola ne kosabola couple wana. Boyaki kosala nyonso oyo bolingaki boya kosala. Olie boyaka ko encourager ka couple wana, bobetela bango ata maboko. Mais Congolais azalaka na tante ya koya kobetela moninga maboko te. Congolais musala na ye ezalaka kaka aya afinga, aya a décourager, aya aloba biloba loba nyonso oyo alingi aloba. Ezaka pasi. Yango na eko profiter bandeko nanga pe na kopesa mwa conseil na ba parents. Bomoni bana majabu lelo oyo, les rafiki, bakomi ko bénéficier na biloko wa majabu. Tomonaka mingi mindele bazalaka soki baboti mwana, bamoni mwana na bango kosakana na ye ezaka ka mingi azolobela sur la médecine. To kolobela kokola ya mwana na kosakana na ye mingi azosala ka makambo moko boye ya koloba keno aza avocat. La plupart ya mindele bazwaka eloko wana. Soki bamoni ka mwana azo se concentrer, azo se focaliser na mwa eloko moko bonaki bo mwana. La plupart, surtout ya mindele bazwaka bana wana kaka oyo mwana zo se focaliser kanango yango ba orientaka nango mwana. Soki mwana eza bale, o mona na kibo mwana wana mwana zo tangaka bakotisi ye déjà na école bale. Pourquoi? Parce que bamoni ke ezande domaine oyo mwana azo sepela nango. C'est de la même façon avec nous les parents congolais et kozala bien tozala bongo. Soto monike mwana na yo na kibo mwana lingi makambo koyemba makasi. Sunga mwana na yo na makambo koyemba. Lelo oyo bana wana ba enjoyel, lelo bana wana ba blessing, lelo bana wana ba miradi, ba merveille, soki merveille. Lelo oyo ba mbandeko nanga bakomi kozwa mituka, lelo oyo komi ba mapango, la famille. Est-ce que ba yeba kite que non un jour ba kozala bongo, batika la koyeba te. Mais ezaka eloko ebanda na kibo mwana
bapara na bango bazo orientaka bango tango bamonaki opportunité ya majabo yaki baye kotinda bana na bango. Ngana lobaka toujours, quel que soit degré ya kindoki, quel que soit niveau ya kindoki, en tant que parent ezalaka devoir na biso ya kosambelaka mpona bana. Kindoki ezalaka nango partout. Ezala na ba église tokendaka, kindoki ezangaka te. Ezala na ba ekolo oyo totindaka bana. Bino moko bomonaki bana oyo batutaki mbeli. C'était l'année passée. Mwana soki mwana ya 9 ans oyo batutaki ye mbeli epai ya bakamarade na ye, bakamarade na ye mibale soki misato. Na Congo na biso. Tolandaki biso nyonso histoire wana. Wana nyonso zaka koloba keno, en tant que parent ezalaka devoir na yo ya kopriaka mpona bana na yo. Ezala na ba ekolo oyo totindaka bana. Toyebaka te, bakolo ekolo wana bazalaka na bandenge nini, baza bato ya nini. Siko biso tomonaka kaka mwa organisation moko boye eye bana bazokende, bato bazokende biso ye wana. Bato wana baza bandoki, bato wana basambelaka te, bato wana bazoluka ba sacrifice. Mais tobosanaka ke na ba ekolo oyo totindaka bana, toyebaka ba état d'âme ya batu oyo totindelaka bana na ba école te. Ezala ba professeur a bana na biso. Ezala ke non ba kole école, ba promoteur na ba promotrice ya ba école toyebaka ba état na bango te. Mais totindaka bana bakendaka kula pe ba yekoli. En tant que parent zalaka mutu moko ya ba prière sambelaka pona bana na yo. Parce que soki yo parent okosambelaka pona mwana na yo te, je vous dis la vérité, mutu moko te akotikala kosambela pona mwana na yo te. Mutu moko te akotikalaka kotia mabolongo na ye na se pona mwana na yo te. Donc eza devoir na yo en tant que parent kosambelaka pona mwana na yo. Eza bongo. Félicitations surtout au Madjabou, Enjoyel, Blessing Lobo, c'est qui encore? Miradi, ba mosusu wana boza na bino ebele ba kobotala kaka biso ba mama. Tozalaka na mwa makambo ebele na mutu, boza ebele, félicitations à vous. En tout cas, ba mituka wana, kanenge boyebi, eza mituka na bino, nebotiaka na mutu, bino bokoti kokumba te, ba parents na bino nde bakokumba mituka wana, to ba yaya na bino nde bakokumba mituka wana. Biso pe tozozela mituka na biso de la part ya mama Myriam Bondo. Donc, namoni na bandi, message na ngape e yokani epa ya mama Myriam na papa Roy Bondo na système moko ya kitoko. Voilà. La famille tokomi na mwa suka partage na biso ya lilo kande toyebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka nango te. Suka na biso yango yo na système moko ya kitoko. Soki otielanga commentaire te, c'est le moment tielanga commentaire. Moi j'aime na yo ekosala mama étoile kitoko mingi makasi hein. Moi partage na yo nde likambo telela partage tolingaka pe ba partage na bino. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.